Bonjour bana na Nzambe, bonjour place bozwami mbote na bino nyonso tu. Pokwa elamu, journée elamu, place niutu bozwami na ngonga o place bovandi ezwami bino. Ezali nga lisusu sentinelle mwana mosala na Nzambe na kokabwana bino lisusu bolamu na papa Nzambe tiketi tobondela avant tokota na message na biso ya lelo. Merci Père de gloire Nzambe nanga na commission Père éternel des armées. Papa na Yesus liboso na bo na kati na Yesus na kati na bilanga na mpona kokabola bolamu na bana Nzambe. Seigneur yo moko loba papa nga nazala ya monoko kokanga Nzambe yo loba na kati na monoko na ngai Saint Esprit loba na kati na monoko na ngai po ete message oyo koma place notre papa oyo zwi yango pe pour les places ezali kokende na kombo na Yesu masiya Nzambe na bomoi que ton nom soit le soit béni Saint Esprit zala na contrôle na ngai Yesu masiya zala na contrôle na ngai tata Nzambe zala na contrôle na ngai na liko partager kaka oyo pesi na ngai na laksa na kati na bila na peuple na ba yeba vérité nasengi bona kombo na tata pe na mwana pe na molimo santo amen. Et ezali ngai sentinelle na ye lisusu lelo kokabwana bino bolamu na Nzambe. Bolamu nini papa apesi biso lelo po tokabwana bino. Bolamu ya lelo ezali na ye kopesa message prophétique pona mboka Congo pe pona mboka États-Unis d'Amérique. Et message prophétique pona mboka Congo ezali boye. Et message prophétique pona mboka Congo namoni Nzambe amemi ngai nazoki kokende mbala moko na point oyo ezali message prophétique nayebi pourquoi nazoki kobenga yango message prophétique. Namoni nazalaki na kati na Congo mboka na biso mboka na ngai pe mboka na mutu ya kolanda ngai na début ya na kati ya témoignage na ngai naloba na bino place Nzambe alokota ngai na wuta na mboka Nzambe abimisanga na mboka na ngai ezali na Kwamutu na ferme place Kwamutu na maya Kasai ezali na wutaki na ferme oyo pesi na etalani na Congo Brazzaville na face ya Congo Brazzaville toza na mboka moko tobengi na kombo Ngabe wana etalani face à face na mboka Kwamutu bato bayebi mboka na biso bakoyeba yango e ferme nga na vandaki etalani pe face à face na Congo Brazzaville mais na village moko babengi na kombo ya Musanzoko na yebi kuna et vision ezali kolobela biso Nzambe atalisi ngango plus de 4-5 fois. Vision ezali pona mai na biso ya fleuve Congo. Mai na biso ya fleuve Congo nazali kolota na place wana mingi. Nali kolota na place wana mingi. Bato bayebi mboka Congo malamba koyeba fleuve Congo. Fleuve Congo oyo etali na biso na Congo Brazzaville. Na likolo na kote na biso na Congo démocratique na bamboka ya likolo tozali na mboka Congo na kombo Ngabenge toza na mboka kombo Bolobo toza na mboka kombo Tsumbiri bamboka eza kuna na likolo. Mais siko na kati na vision na Nzambe azali kolakisa ngai na fleuve na biso Congo côté embouchure de fleuve wuta ebandanga na yebi yango te mais Nzambe azali kolakisa ngai ke nazali komona na kati na fleuve wana mai ezali kokauka. Mai ezali kokauka na kati na fleuve na biso Congo na ba côté nango kuna ya likolo côté bamboka na tangi et avant mai wana ekauka na mona kini na kati na fleuve Congo na mona ki banzeta kokauka ezali kotoela ebele na kati na ebale na mona ki ba mabele ya ba partie ya ba biso to benga kango kuna na kola na mboka to benga ngo ba bisanga ezali kotoela ebele na kati na ebale esanga ezali ni ezali mo partir ya mabele moko boye mais ebota banzeta na matiti siko ebanda kotoela ebele na kati na fleuve Congo ezali kotoela ebele après ba bisanga na kotoela na moni mai ebandi kokita ti ekomi na biso na mboka na Kwamutu wana e mai stoppé côté nyonso to na biso kobanda na mboka na Kwamutu place Kwamutu ebale ya Kasai na biso ewuti place esanga na fleuve lere ekomi na fleuve wana mai wana esuki wana mais côté nyonso to komata kota likolo kuna mai eza lisusu te mai eza ya kokauka oyo ezali pe pasi pe mawa nayebi te na monde physique eloko nini ezali koleka na embouchure du fleuve Congo nayebi te na monde physique nini oyo bato bazali kokanisa na makambo na bango mpo basala mpona mai na biso ya mboka Congo tosambela mpona ebale na biso bato ya mokili bazali kosala plan mpo te bakausa mai na biso kuna na likolo kote ya embouchure ya fleuve Congo ezali oyo message apesaki nga mpona na lakisa mpona mboka mpona mai ya Congo mai ya fleuve Congo esili lisusu naza pe suka na message na kati na mboka Congo lisusu naye komona na kati na mboka Congo ba érosion minene ezali kosalema
ba érosion minene kosala ba érosion wana kosalema na kati na mboka Congo na mboka na Kinshasa pe na ba province mosusu ndenge na moni na kati na esprit ba érosion ya minene ezali kosalema na mboka na Congo na Kinshasa pe ba érosion yango komema ba mabele komema ba ndako na ba mabele tie komema ngo na kati na mai ti ekomema yango na kati na mai tosambela pona mboka na biso mawa na Nzambe eza pona mboka Congo e mikolo ekoleka na lisusu ekoleka na lisusu na ekolala lisusu na ekomwana likolo nazali kolota na likolo na Congo ezalaki éclairage na likolo na Congo ezalaki ta ezalaki kitoko na banda ekomona mapata kitoko clair mokolo ezalaki kitoko subitement na moni likolo eyindi l'air na moni likolo eyindi l'air bolimbisanga moke nazonga na sima na moni na mboka na Congo principalement nazalaki na Kinshasa na kati na vision ole Nzambe ameminga na mboka na Congo na telemaki na stade ya Papa Raphaël o ezali na 20 mai kotelema na telemaki na kati ya stade Papa Raphaël na banda kotambo alukwa batunyoto na kati teme na libanda stade na banda kotala likolo na Congo na Kinshasa siko na monaki na likolo ya Kinshasa likolo ezalaki bleu na kati na bleu wana na likolo kuna mai ezali entre biso na mabele couche moko ezalaki entre likolo na mapata na se na biso na entre likolo na atmosphère na biso ya se couche moko ezalaki mais na likolo ya couche na monaki ezalaki mai mais mai yango banda kokita na kati na mabele te mbala moko na moni likolo eyindi lokola pluie elingi kobeta l'air likolo eyindi message ezali pona biso ba Congolais Congo démocratique pluie elingi kobeta l'air na pluie wana elingi kobeta na monaki liboso bambisi babanda kotambola na likolo makambo na Nzambe ezali très profond mbala moko na moni na kati na mai wana na monaki bambisi banda kotambola bambisi bazali na bomoi bambisi bazali kotambola ezali kolokwa mai ya océan na likolo etandi ya Kinshasa mais eza na likolo mai wana na biso na etendu na biso na atmosphère na biso ekabonaki na couche moko mai wana ekoka kopeka kobuta na likolo te kuna ekoya na se wana l'air éclairage ezalaki sikoyo likolo ekoyinda pluie elingi kobeta likolo eyindi ekomi molili makasi wana ezalaki na kati na ville ya Kinshasa wana ezalaki na Congo mobimba te na kati na ville ya Kinshasa mba likolo eyindaki makasi likolo eyindi makasi lokola goudron mbala moko pluie moko ya monene bandi kobeta pluie wana ele ezali kobeta ezali kobimisa bakake lelo ezobimisa bakake ngai siko nazali kotala toujours miso na nga na likolo malgré pluie wana ebanda kobeta mokili Kinshasa mobimba ville mobimba Kinshasa ekomaki na kati na molili ata moto vandi na ye pembeni okomona moto wana te mais miso na nga ezalaki toujours likolo siko l'air pluie wana pluie moko ya monene na namona pluie ya bongo te pluie moko ya makasi ezali kokita na ville ya Kinshasa pluie wana kokita na ville ya Kinshasa na likolo toujours nazotala miso na nga na likolo siko bakaki ezali kobeta ba éclair ezali kobima ba éclairage ezali kobima na kati na pluie wana mbala moko na bandi komona ba squelette bato balali likolo kuna na place ebale wana ezalaki na likolo na place océan wana ezalaki na likolo oyo na debi na monaki bambisi banda kotambola ezalaki mai ya clair siko na moni na kati le pluie wana molili ezali kobeta ba squelette bato balali ebele baeskelete bato balali ebele sikoyo mai etondaki na ville ya Kinshasa mobimba mai etondaki na ville ya Kinshasa bandako oyo ezalaki na baimmeuble te bandako wana edindaki na se na mai e bato babandi kokima bazali kolinga bato bazali kokima bazoluka ba place oyo ezalaki très haut bandako ya milayi bandako ya baetage na ba stade mpo bato bakende kobombana mpo bato badinda na mai te après ça nga nazotala toujours na likolo nga pe na bandi kokima na koti na kati na stade ya Papa Raphaël na 20 na mati na likolo na vandi na likolo stade wana pe tondaki na mai mais edindaki nyonso te mai ya makasi tondi na kati na ville ya Kinshasa sikoyo natuni nazotuna na likolo sikoyo ba escalette oyo elakisi nini voie euti kuna na likolo ezali koyebisa ngai oyo nombre bato bakokufa na kati na ville ya Kinshasa oyo ezali prophétie Nzambe azali kolakisa na debi na lakisi na lobi na bino likambo na mai ya mibale na ekoloba na bino vision
ya érosion oyo kokata ba mabele bele ko mema bandako na kati na partout na ville de Congo démocratique ekoko mema bandako na kati na mai ya liboso ezali mai ya mibale mai lisusu ba érosion ko mema bandako na ba biloko noto na mai ya misatu lisusu ezali mai bandoto misatu oyo lakisini ba vision misatu oyo lakinini nzambe ako frapper Congo démocratique mboka na mboka na yo na kanda ya mai na ebite soko ezali punition bien nzambe azali kolongola biloko nota mabe batia na kati na Congo nga na yo toyebite mais tozala préparer spirituellement mai ekokita na Congo démocratique pour ça la jugement nzambe akotilize mai pour ça la jugement na mboka na nga na yo to se repentir mai ezali koya et ce qui kaka wana te nazo kota na 4e kaka po na Congo démocratique et nzamba meminga na kati na zamba nazali mwana na vandi na zamba na mboka na utaki na village na yebi zamba très bien nzamba meminga na kati na zamba komema nzamba meminga na kati na zamba ozali 4e prophétie po na mboka na ngana yo mboka na biso Congo démocratique nzamba meminga na kati na mboka na kati na zamba namoni basoda wana bazalaki na basi wana balati bilamba ba musulman ndenge bazipaka boy batu wana bazalaki ba musulman batu wana bazalaki ba égyptien pourquoi na bi ba égyptien batu wana bazalaki ba arabe pourquoi na bi ba arabe bazalaki koloba monoko oyo ba musulman balobaka balataki ba biloko oyo ndenge ba musulman balataka na basi na bango e mibali na bango bazalaki na ba mindoki mbala moko ngai pe namoni mondoki pe bimi na kati maboko nanga na bandi bitumba na kati na guerre na batu wana na kati na zamba batu wana bazalaki na basi na bango batu wana bazali oto bengi kuna na Afrique batu ya Afrique malgré okuna na likolo bazali ba africain mais bazali batu ya Afrique blanc oto benga batu na likolo batu na Maroc batu na Egypte batu na Tunisie batu oyo bazali kuna na likolo na Afrique na likolo batu oyo bazali ba musulman bakoti na kati na Congo ndenge nini na yebi bakoti na kati na Congo nzambe na kibonzambe na ye balakisi ngai nazalaki na kati na mboka na zamba mais esprit ezali munene esprit elakisaka vérité batu wana bakoti na nord soki na bina vanda mona ozandenge ni soki na bina telema na zamba na ferme na ozalande na ozala boye bakoti na nord voilà batu wana bakoti na nord est na Congo démocratique soki ndeko moko kotala video oyo bolembisa ngai soki ndeko moko kotala video oyo azali moto na armée bobatela ba frontière na biso bato bazali kolinga ba déterminer biso bato wana pourquoi bato wana bakoti na basi bato wana bazali ko déterminer bato na biso côté à nord est ba étranger bakoti na kati ya Congo démocratique na nord est ndenge molimo elakisi ngai bakoti na basi na bango po balongola batu na biso kuna babanda ko bota na basi na bango pote bavanda na bakoma lokola batu ya place wana bakomisa mabele wana mabele na bango isuki wana lisusu te ngai nabundaki na batu wana nzambe na lola maone na mboka Congo yo muto kotala video oyo ozali message po na mboka na ngai na yo to sambela po na mboka Congo nzamba yo kama atia maona parce que ba yini bazali kokota na nord est ya mboka Congo nzambe lera lakisaka makambo akosaka te pe balobi na ngai na molimo ba égyptien balobi na ngai na molimo ba égyptien bakoti na kati na mabele ya mboka Congo bakolinga baboma rasi na biso ba noir na mboka Congo pote ba occuper place wana e koma place na bango pote ba sala ba mboka wana ba kote bango ba kote kuna na nord est ya Congo soki ozali ndeko soda kotala programme oyo bien muto azali na ndeko ya soda kotala programme oyo bokomisa yango bobatela ba frontière na biso e soki wana kakate toye kokoma le 3-12 mois 2019 na lali na ibutu na ye koyoka voix na yokaka na matoi nanga molimo na yoki la voix euti na likolo bobeta libakute voix euti na likolo voix elobi na ngai nini Zaïre eza liboke moko voix elobi na ngai Zaïre eza liboke moko
mais lelo o mboka na biso ekoma Congo nga na botama na tango na Zaire. Peut-être c'est pour cela molimo lobi na nga Zaire eza liboke moko. Ba o bazali ko sala ba plan ba kabola mboka Congo, bo kabola mboka Congo te. Botika Congo ezala liboke moko. Congo ezali mabele na Nzambe. Soki Nzambe ko punir Congo etali kaka Nzambe na bonzambe na ye. Na ba oyo no surtout na uti koloba apo na mai tozala préparer Nzambe ko frapper mboka Congo, mboka na ngana yo na mai. Mai ko sala jugement na Congo. Po etazali Nzambe. Ayebi pourquoi linga juger Congo na mai. Mais batu oyo bazali ko kotisa ba étranger na kati na mboka na biso. Bazalingi bateka mabele ya Congo. Die balingi bakabola mabele ya Congo. Molimo na likolo elobi Congo ezali Zaire ezali boke moko. Bokabola Congo te. Bokabola Congo te o ezalaka mboka Zaire. Bokabola Congo te o ezalaka mboka Zaire. Bokabola Congo te o ezalaka mboka Zaire. Oya komeka kokabola Congo. Akuta na liboso na Nzambe. Akokuta na simane na Nzambe, akokuta na droite na est na Nzambe, akokuta na ouest na Nzambe. Oya komeka kokabola Congo, na nord kokuta na Nzambe, na sud kokuta na Nzambe, na est kokuta na Nzambe, na ouest kokuta na Nzambe. Bokabola Congo te. Bokabola Congo te, bokabola Congo te. Congo ezali liboke moko. La voix me dit Congo ezali liboke moko. Bokabola mboka Congo te. To sambela pona mabele na biso. Toko kufa toko kende. Toko tika mbo wana ezali mukili na Nzambe. Mais ngana yo Nzambe atinda biso na mboka wana. Nzambe bi pourquoi to botama ba Congolais. Nzambe biso pourquoi to botama na kati na etandi ya Congo. To sambela pona mabele na biso. Mais to za la préparer jugement ya Nzambe ko kita na mboka Congo na mabele na biso tali ko sala. Ma ezali ko ya ko sala makambo na mboka Congo. Ba o bazana mato ya molimo boyoka. Ba o bazana mamiso ya molimo boko mona yango ekokokisama. Ekomema une année, ekomema 2 ans, 3 ans, une semaine, 1 mois, 10 ans, 5 ans, 20 ans pour makambo esalema. Mais bobo sanate, Congo kozala juger na mai. Nzambe moko ayebi pourquoi. Balakisinga be squelette belé, pe batu bako kufa ebele na Congo. Tolinga te batu bako kufa ebele na Congo. Parce que na mona ki mai na likolo. Après ça mai wana mulili wana, le pluie bandi ko beta. Bambisi bazalaki lisusu te comme ba squelette ya bakora batu elalaki na likolo ya surface ya se ya mai wana. Na monaki yango na Mr. Molimo. Pe la voix na tuni na likolo. Bongo ba squelette o ya batu nini. La voix me dit, voix ewuti na likolo zo ebisanga. Ezali nombre ya batu bakokufa na Congo. Batu bakokufa ebele na Congo. Nzamba yo kera biso mawa. Yo muto kozwa occasion ko yeba kotala video oyo. Partager yango. Mutu nyoso ayebi kazali Congolais. Mutu nyoso ayebi kazali na makele ya Congo. Bondela po na mboka Congo. To bondela po na mboka Congo. Ozalaki message prophétique po na mboka Congo. Bolimbisa ngai. Po na batu mosusu. Nanu bokomi na ba dimension ya mulimo élevé nanu te. Nazana makambo mingi na partager na bino. Mais nazana réserve. Pourquoi naza na réserve ezali po na batu oyo nanu bakoli na molimo te. Na lobaka na video na nga mususu makambo na Nzambe eleki kibondoki na kibondoki. Naza na makambo mususu neti ba prophétie o na uti kopesa na bino. Voilà, ba prophétie na pesi na bino po na mboka na Congo ekomami na kati na Bible te. Mais batu mususu ba chrétien mususu bazali ko limiter Nzambe. Bo limiter Nzambe te. Ba message o ezali ba message prophétique to okuta ngo na Bible te. Mais Nzambe mutapesi yango pona ko prévenir biso. Donc Nzambe azana ebele akolakisa biso. Bo limiter Nzambe te. Bokota, boluka Nzambe na profondeur. Bokola na molimo. Nzambe akolakisa bino makambo ebele o même pas bokuta ngo na kati na Bible. Mais c'est Dieu qui mutazali kolakisa yo. Tala makambo alakisinga pona mboka Congo. Ba soda bakoti na nord ya Congo. Binemi bakoti na nord ya Congo po ba occuper mabile na biso, ba occuper territoire na biso, ba bota pe bana ba installer kuna. Eza na kati na Bible te, mais c'est Dieu qui a montré ça. Molimo na Nzambe visiter motu nyoso tu o akota la vidéo oyo. Pe bo kangama na Nzambe bino moko, pe bo banda komona onga nazali komona, po te Nzambe azali kolakisa nga ya minene. Esili siko nali kokota message pour les États-Unis d'Amérique. Na yoko ce message prophétique pour mboka na Amérique
na mboka babengi na kombo na Houston na yebi na nga États-Unis te balakisi nga na vision mboka Houston ko ezinda na mai bandeko ba congolais o bovandi na mboka na Amérique soki bovandi na mboka na Houston bobanda kotala bobanda komilengela na yebi te soko salma na une année dans 2 ans dans 3 ans dans 15 ans dans 20 ans na yebi te kanja le nzamba lobaka alobi suka suka kokisama boko yeba yango ndenge ni boko mona mbula moko ko beta boko mona bolimbisa mpona bandeko na biso na Congo Brazzaville boko mona pluie moko ko beta ebele na mboka na Houston Houston wana ekozala na se na mai Houston ko dinda na mai yango ko banda mai wana ko banda na pluie au message pour na bino bandeko va na mboka na Amérique et message mususu semaine passée wana molimo bimisinga ememinga na kati na Maison Blanche na comme na Maison Blanche kuna na mboka na Amérique namoni mwasi ya président mwasi mabenga na Hillary Clinton mwasi o azalaki mwasi ya président comme na ye mwasi ya président Bill Clinton Hillary bino batu boza kuna na Amérique boyebi mwasi wana Hillary mwasi mundele wana Hillary soki Hillary mwasi wana aza na kati na Maison Blanche et na mwasi moko amwendo pembeni na ye na sima basimbi ba liste basimbi ba papier bali kotanga bakombo ezalaki neti bazotanga mutu oyo aganye élection po élection okoya na Amérique ndenge balakisinga na kati na molimo nazalaki wana na kati na salle me bango bazomona nga te nga nazomona bango et na yoki siko mwasi wana le batangi liste ya liboso kombo na ye bimite baye kotanga kombo liste ya mibale kombo na ye bimite le baye kotanga liste ya 3e liste na yoki babimisi kombo ya Obama leri siko babimisi kombo ya Obama mwasi wana mundele wana mwasi ya président Bill Clinton Hillary azwi liboko na ya beti likola mesa asiliki eza lokwa ne soki mutu bayebiso likambo ifalaki yo ozwa na place yango kombo na ye ezwaki te abimi vainqueur te siko baleri batangi kombo ya Obama mwasi wana asiliki après ça molimo ezongisi ngai wezali ba message prophétique Nzamba azali kotelemisa ba sentinelle ya ndenge na ndenge. Nzamba kotelemisa sentinelle po na communauté na yo. Nzamba kotelemisa sentinelle po na continent na yo. Nzamba kotelemisa sentinelle moko po na pays na yo. Nzamba kotelemisa sentinelle moko po na monde entier mobimba. Po ete yazali Nzambe. Nazali moya musala ya Nzambe. Nali kosala ka o papa ali kolakisa ngai na kosenga na bino bokola na molimo natangaki commentaire moko na video na ngai mutu moko alobi mwasi o azali mutu na Nzambe te po akendaka na église te ce n'est plus le moment de le rester na l'église bâtiment eza na tango to vandi sute poto ke na église bâtiment ngai Nzambe abimisinga na église bâtiment ayebaki pourquoi mais Nzambe na lola a visiter bino ba oyo nani bakangami na église bâtiment ti lelo Nzambe a visité bino alakisa bino ya minene po te bo comprendre et mutu mususu pe na kati ya commentaire alobi ke non mutu azotanga makama azali kopesa ba message oyo ekomami na Bible te Dieu est souverain Nzambe azali munene siko boyebisanga message oyo bameminga na kati na ndako ya na Maison Blanche bazali balakisinga makambo oyo kolekana na yoki komba Obama na ebite soki Obama mutakozonga na ki présidence na ebite soki mwasi mutakozonga na président mais na yoki komba ya Obama siko komba Obama na mwasi wana tokendo kutango na kati na Bible boy limite Nzambe te Nzambe azana mingi ya kolobela biso Nzambe azana mingi ya kolakisa biso créer kaka intimité na yo moko mutu zotala na Nzambe Nzambe kolakisa yo ya mingi l'herbe esprit na bino kokoma sensible liboso na Nzambe Nzambe olakisa bino ya mingi bolesa mitema na bino bolesa milimo na bino liloba na Nzambe ekoma na kati na Bible Nzambe na lola zwa lokumu ba ona no misu na bango molimo fungwami te Saint-Esprit fungola bana na misu na molimo babanda komona ndenge na monaka babanda koyoka ndenge oyokisaka ngai ndenge na yokaka eza malamu mpona bino moko onsi longtemps tovanda na kati na sena moyo na sena mokili oyo Nzambe azali kolakisa biso makambo ezali mpona bénéfice na biso moko
makambo alakisi nga mpona mboka Congo, makambo alakisi nga oyo ezali koya na liboso bato bakokufa ebele na kati na mboka na Congo. Nzambe azali akojuge Congo na mai, mai yakoki kusala jugement na mboka Congo. Ekomami na kati na Bible, ekomami na Bible mena ndenge mosusu, parce que toza ba pays différents, parce que tozali ba continent différent. Nzambe ayokela bana na imawa ba ona nu bazana nu ba bebe na molimo, Nzambe akolisa bino na molimo pe alakisa bino ya minene, Nzambe alingi kolakisa bino ya minene, bo vanda toujours na sena makolo na ye po te azali papa malamu oyo papa apesaki nga lelo pona kabola na bino bana na ye, pona mboka na ngai Congo pe pona mboka na yo Congo. Ngana yo tokota ba prière tosengama na Nzambe pona Congo, parce que catastrophe minene ezali kwa na mboka na Congo. Bato bakokufa ebele lokwa bambinzo. Pe mai ekotelema ekoya kosala jugement na kati na mboka Congo. Mai, ba érosion na pluie, biloko misato. Leri ba érosion ne kosalema na mboka Congo, ekozala parti moko te kozala na ba parti différent na kati na mboka Congo. Ba érosion ezali koya ba érosion babenga ngo siswa érosion muta ko stopper yango te, eza ba catastrophe naturelle, muta ko stopper ngaka muta akila yango moko Nzambe. Tosambela pona Congo e boka bola mboka Congo te, boka bola mboka Congo te. Congo ezali pona yo, ezali pona ngai. Binemi bakote mabele na Congo, na nord na est ya Congo, binemi bakoti kuna na masasi na mindoki na basi na bango po ba éliminer bato na kote wana, ba vanda wana, bazwa place wana, ba bota, ba créer place wana, ba kolisa ba famille na bango wana po te ba occuper territoire wana. Bo sala ngote o azali na armée soka kotala quatre message oyo bo pesa sango kende, bo sala vigilance na ba kote na lobi wana. Miso na Nzambe emonaka musika. Tala papa lingi biso bolama lakisi biso pona mboka na biso. Totelema tolukelongi na Nzambe pona kobondela mabele na biso. Le 3-12 mois 2019 bayebisi nga moli voix elobi na nga na likolo Zaire eza liboke moko. Nakoyina bite soki na lakisa bino yango awa. Voilà, bokomona ngo mitu na sema ko likolo Zaire eza liboke moko. Zaire eza liboke moko. Le 3-12 2019. Bomona ngo ndire mitu na sema mutu na sema ko likolo zana tourner boye. Na ebite soki omona na. Ezo mona na pete. Na suki awa bokola na molimo papa kolakisa bino ya mingi. E nazali koya kosala su video mosusu lelo te me mikolo koya na liboso kuna pona koya kolobela ko continuer message on apesaki le 27 6 mois 2018 et 2019 bolimbisanga na kwa osa su video mosusu pona le message on akubandaki nango le 27 6 mois 2020. Nzambe na la mona bino tala bolama papa pesi biso pona mboka Congo e bino bande ko vana mboka na Amérique na Houston boza la préparer pote mboka wana kozinda na sena mai. Na sengi na kombo na tata tikete na bondela. Merci Nzambe na lwa papa pona bolamu na okabeli biso na mkona lelo. Sene merci ngo pesi biso ba message o papa to yebite. O monde ténèbres ezali koloba ezali ko préparer. Sene notre Dieu bondela mboka Congo. Bundela biso bitumbo to ali komona na oto ali komona te. Nzambe ba oba le ozali ko sala pe plan pote ba longola mai na biso ya Congo ba sidisango kuna na likolo kota mbushi di Congo ba kota mbushi ya mai ya Congo ba ezali Nzambe na yebi yango to yo mto la kisinga na molimo. Nzambe otinda ba ange ba bundela pona biso. Ba tono to ba li ko sala na kanisa pe pote ba yiba mai na biso ba dévier mai na biso quelque part. Nzambe na lola papa bundela biso. Papa merci pour la révélation. Le Seigneur Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe molimo santo. Amen. Bye, 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 bye.